Bon, Obikenga Zanga hypocrite, il y a une vérité, consultation en chef de l'État, non événement. À l'Oisa. Pour au moins, il y a le salon, il y a bien dit. Nairobi, lorsque le président Lobi, Nalingina Sala l'union sacrée. Je vais créer l'union sacrée, c'est que Abomi cache. Azo yambaka, batouana ba yambaka bango kaka. Mais reloka sika, ezati. Si vous le président comme un musicien, un comédien, Ngouloupanyo son abenga ngo société civile. Ah, ça m'a comédité. Je félicite Olengankoy. Olengankoy n'a pas été hypocrite. C'est la FSA qui président Zongela Kabila. Bemba Koyaka Kuna et Kotika Lakaka fait la paix. Si vous battez ce président, la paix on est Nikolobani. Et vous avez Kabila. Si vous avez un Kabila, vous avez un réunion sacrée à candidater. Il fallait négocier. Un président ne peut pas encore l'accès d'amté. Oh, je suis fâché, oh, je suis content. Un président ne peut pas faire ça. Intérêt à Mboka, c'est lorsque, le 23 juin 2019, Mboka, au PC en Zambie, on nous a protégé. Mais si maintenant on nomme Ndoki, le col qui t'engueille, au violet peut accord Nanza. Au moins, ils sont à Mobali. Hein? Ce qu'on appelle moi Etienne, à Bouka. Basons en cohabitation. Le président de la République, Tembendeko Barnabé. C'est notre président. Au moins, niveau est combien? Il faut azonge la coalition. Vous voyez que Oyenyo Sakomatangaliema na FCC, Olongwe. Ceux qui pensent qu'ils vont voir FCC, ils vont récupérer la voix. Kwebo Azalaka et Sikambongo Zakolobam. Bati Lukwebo n'a pas de cœur, Bati Lukwebo n'a pas d'amour. Willy Michika Teka RDC na Grenada. Il est déjà là avec moi sur ce plateau, Ndeko Barnabé Mbotenayo. Merci Maman Diane, bonjour. Dans ces pays au Pamboli déjà mois de novembre. Et ça la positif toujours. Bisope to Baksaka ben nenga kondima que até tikali un jour, ato comme les 30 to les 31. Et là qu'on Nzambe kanela ki akosala en 2019 akosala la okaka. Donc Eli ka pas Nzambe. Ça l'appelle pasteur hein. Té talaka mwana pasteur et puis sanctification. Bisoba na silo. Voilà, en tout cas, je crois que les chrétiens, les Oyabango, et ça les chrétiens, parce que les chrétiens, c'est les biso, la religion est belle, les biso, et Sengelito, il y a des paroles, et Zali, malam, mingi pour biso. Ndeko Barnabé, na yamba kota ngonion soyo, ça nous passe partout. Société, olobelaka, politique, olobelaka, sécurité, maïnos, olobelaka. Mais les autres, tika la mingi mingi, la politique, na ba consultation au chef de l'État, aïba qui n'a lancé, bandaki déjà. Tous ont souci maté. Ndenge ezali ko kende déjà chance ni nos ali ko pesa ngo déjà lelo Jean-Pierre Bemba à répondre à l'invitation chef de l'État au ko pesa ngo chance ni. Bon, obikenga zanga hypocrite na bisoka vérité, consultation chef de l'État non événement. À Loaza elokwana babongisa ki ngoti. Au moni jour le président yambaki ba prestation serment ya ba juge. Il y a 10e, na 11e juge. Il y a cour contre. Pas comme 11 hein. Bazalaka 9 11 sundeni. Ba bazalaki wana mi balé wana balongwe na nti. Premier ministre a contribué na nous départ na bangote. Bazaka na kombo, ba kombo na bango za na ministère ya budget, bazana ministère ya finance, do bazo continuer ko futa bango. Ba oya président de ba continuer na et pas mayo ba continuer na nti. Do ba ozala vraiment ba ko tapeter. Alors, prêter déjà serment sous son Ndeko Barnabé. Il faut prêter serment à l'Assemblée nationale, à Sénat, au gouvernement. Inviter juste, inviter qui bango bango baboy koya. Si c'est le bagaboye. Premier ministre, au Kosalaboye, ma condition 1, 2, 3. Président Kosalaboye, mais au moins, président par exemple, Bakanda Bakolabo, Nabuka Parlement. Je veux dire, Nabuka Parlement. Mais à condition 1, 2, 3, 4. On a changé tu as Séni à condition à condition de dissoudre. Il faut respecter ça. Mais jour où on a présent au sala, j'ai 10e rue quand tu parlais quoi balongé na séance était ba quand tu as parlé. Aux prêter serment. À Premier ministre Azate. Assemblée nationale Azate. Sénat Azate. ANR Azate. Police Azate. La police ezala ki to mona ki bande ko mususu bazala kaka Premier ministre na ndeko Mabunda nde bazala ki te. L'institution est représentée par le chef de l'institution. Badibo Sazala qui wana na ndenge mpangi.
Mais ça qui était que n'andenge au Sénat epsi que non tambo mambaza indisponible yo premier vice-président que ne ya que n'andenge ampangi. Mais le coup l'appelle les qui dans Sénat dans systématique va voir FCC semaine prochaine va benga naé. Parce qu'il faut déjà se préparer à ça aussi. On va benga da Sami. Oui, va benga naé. C'est une infraction. Oui, parce que oh nyonso komatangaliema na FCC olongwe. Ceux qui pensent qu'ils vont voir FCC, va récupérer va voir na bango. Donc ceux qui se présentent à Silisi le 8 après si communiqué final semaine prochaine, oup, badibo salongwe. Ça oza lobela makambo na subasma nini. Pesa biso bisika nini ozali ko tirer yango parce que to beta yo za moto ya mayele mingi na ba loi nini eza wapi na constitution makambo ko loba wana. Maire tambo mamba sakana kati viona. Viona za rigueur. Abenga na directeur de cabinet Tami ya Sami badi banga po nini? Professeur Ngondankoi. Pas ça là commentaire kaka, il a la presse écrite. Et ça qui même la vidéo té. Comme directeur de cabinet il y a Sami babenga na ye. Et ça président ka ya Sénat, président de la République likolo na ngwazali. Ko yebisa yo boy. Wala mbilinga mbili ko kota. Bato bako commenter bako yeba. Babenga na Kabunda. Po Kabunda zalaka vice-président na ba voix ya FCC. Lokola kaka Sami a comme président ya Sénat na ba voix ya FCC. Bako benga na ye. Ça il faut retenir, c'est sans complaisance. Et là, on a mis balé. Et là, le président Salawana. On va bien Kofi Ayemba, Koseka Mutokwe na filo. C'est-à-dire, le président comme Luka, Makambango aussi la Nengeni, ni ba comment communiquer. Pas vieux Sassou, na Idriss Déby. Oui, Idriss Déby, président Tchad. Na Oyokuna. Bah si ba beta Idriss Déby, donc ça dit ba rebelle ba komatina liboso a parler. Et ça le rôle awa, ba komatina commune ya Ngaliema, ba ennemi. Mais Idriss abeta bango. On a Sassou na tango ya Lisuba. Ba ebisi ko sakana na Kabila te, Kabila ambila. Yo a civilian kolanda kopesa bakanda awati. Siko le président Zongi, nde asko ba komo sala ka to sala nini. Po omoni yelo ko sala wana ya bienti. Azo yambaka batwana ba yambaka bango kaka. Mobutu yamba ba musengo wana, ba olenga nkoyo wana ba yambaka bango kaka. Muze yamba bango, jikaka yamba bango, vie Etienne yamba barula kaka. Mais le kasika ezati. Siko le président comme yamba musicien, ba comédien, ba journaliste pe ba koti. C'est la société civile. Ngulu panyo sona benga ngo société civile. Dans la besoin yo kapé makanisi na bango pona mboka na biso. Alanda dianet. Alanda dianet. Tu viens koyoka. Donc le président Solo ba ko me distraire. Je félicite Olengankoi. Olengankoi n'a pas été hypocrite. C'est la FSA qui président Zongela Kabila. Écoutez na mwana mai na yo. Omoni Tshisekedi tango lobaka atiaka toujours maboko boy. Mais jour on a président Zolo ba osala bo. Très nerveux, ouais, na lecture faciale na. Or quand on est chef on s'énerve pas. Tout le monde va faire combat boxe, tout le monde va faire combat karaté. Mais il y a tayo mokope oyo bandeko basala ki esengeli assez nerveux, mais nyonso bazali ko sala na mboka na biso Congo, ozana Kinshasa, tozo côté la kaka bato, défendre kaka bato, pourquoi ko défendre? Yo moi si. Na pese exemple. De yo zo kota na porte alimentation. Momi moko boye pe mobali na bota na ebana, ye paso kota na porte alimentation. Siko bokuta na kota liboso. Yo tikila au monde politique va bomaka bato. La politique c'est ezako. Tous les coups sont permis. Maman ya blaguité. Ah eza makamba comédie. Ma comédie na botike la ba kadiombo babita kwira nde basala ba théâtre. Ah eza blaguité. De loko wana bato basakana nango. Tu peux pas za comédie. Atanga théâtre. Classe na diplôme za kanango eza ka théâtre. Alors eloko wana eko simbati. Misusu pe ba lobby ozo sale meza na ka formalité ko yamba batu mamignon c'est les cas qui ozo et sale maki déjà ozo na ka ba formalité nini on est salami déjà ko buka coalition asa déjà na ba résolution na au moni soka za mobali hein so ya penza mwana Etienne abuka basonga na cohabitation obi cohabitation ni ko lobali président de la République Tembende ko Barnabé c'est notre président. Chez moi, on tue des gens chaque jour. Moi, je viens de l'Est. On tue tous les jours. Même hier, on a tué Simbangeza hier. Je voulais prendre mon avion. J'ai failli même ne pas venir. Mais ah, bah, toi, au Sakana. Président Sani Siko. Au moins, niveau est combien? Il faut azonge la coalition. Pour ce qui a tembe à cohabitation, bah, tika la kaka na présidence. Bah, tika na majorité gouvernement. Au moins, na chaise. Jour à réunion avant-hier, président a pesi battu son mbote, a pesi premier ministre mbote.
C'est scandaleux. Un président ne peut pas encore ça baïta damté. Oh, je suis fâché, oh, je suis content. Un président ne peut pas faire ça. Tant aux ana banano nanda moi no Alexam aza trop impoli na yemo tse mu panze finir no la seke ngande père. Moi na te. Premier ministre. Moi exemple dans on nenga parler. Oh, na nenga parler premier ministre Momina yo. Ah Momina voilà Momina a selo moi qui tetu moro boye yosko sele ni robete moi karo tse moi na sima. Ça libanda. Ce qui ata yo moko kondimate jono agazeo na boulevard. Ah c'est là na palais. Mais tu ne peux pas saluer les gens, tu sautes le Premier ministre. C'est scandaleux. On ne peut pas être Premier ministre des amis. TV. Premier ministre, ça sera toujours opposant. Yamoutou. Bon, et là, ça, les moments, si on a communiqué final, va clôturer. Et puis, Yomoko Yebi, tout Yebi, que non, Genève vient respecter. Nairobi a respecté. D'accord, nous sommes Félix Tshisekedi a respecté qui na Nairobi nana trahissa qui tolanda qui ndeko maman F Bazaï baloba qui nana alobela qui ouvertement nana trahissa qui na Nairobi et ça par rapport ya ndenge ba ko kuta gouvernement ma solo ndenge beta maki bana choité Vital Kamerhe à cause de la sous-président de la à cause de la sous-premier ministre était kuneza problème té très très beau bengel par rapport à Nini Nairobi lorsque président lobi nalingina sala union sacrée. Je vais créer l'union sacrée, c'est qu'Abomi cache. Parce que cache n'est à Nairobi. Tango baba intérêt mboka les autres ils ont manifesté ils ont mona la teba na mboka bako sepe la tende ko Barnabé yo za congolais pet. Intérêt à mboka c'est lorsque aujourd'hui le 23 juin 2019 mboka au pesi yango nzambe. Wana za ko protéger. Mais si maintenant ko nommé ndoki lokola kitenge Yesu. Au violet pe accord nanza. Donc il tenait ça zancho. Mazaka mo konje wa franc-maçon so ki ba rose chrétienne. Et puis mutazolo balo. Obani biloko mutapesi président Kanda. Ba conseiller bazo vanda na sewana er président zokota na ba kitenge Yesu. Bato ba induire président en erreur. Alobi kitenge Yesu alobi PPRD ou bien FCC ba ko lo ba population ya simala bango alors que bango alobi expression na français alors que eux ils pètent dans la soie. Na bonne vie mers. Mais ba lo ba population zo nyo comme ça simala bango. Naibi kitenge Yesu ayaka na goma na RCD babenga na ye. Viona sala wapi? Amuta kala muta Mobutu. Azaka na âge ya kala. Lokola ba kizenga, lokola ba tumususu. Lokola ba ilunga ilukamba. Mais asala te? Ah, Diane, yoko banda gar santati matati kibalo lakisi o eza evra kitenge Yesu. Asala balabala nini atonga ekolo nini asala nini? A part comme ma batuna li felo. Donc viona ibi na elokoti. Sikona bakanda wana président landi epesi fo. Bemba koyaka kuna ekotika la kaka fait la paix. Si on bat tout ça président la paix on est ngi koloba nini? Et on va boyo kana Kabila. Si on ozonga su Kabila ko yebse nini? Est-ce que na Kabila pe ba bebani? Yende a lobby Kabila loba ki lokote. Yende a bengi. Si ko débauchage et simbité. Débauchage yo ki te ba bendi da 17 élus et 217 élus qui ont voté. Bah c'est sénateur moko ta loba lobby na télé na Top Congo. Diane. Ce qui est grave, hein? Président Alex a 251 T. Pour la constitution, azo peut s'appeler à la carburante. Batoazo que ne kuna bobi maka loaza. Kalar. Mais ya mboka nano intérêt nano ya mboka ndeko Barnabé. Kwebo azalaka ke sika mbongo eza koloba. Bahati Lukwebo n'a pas de cœur, Bahati Lukwebo n'a pas d'amour. Mais Bahati était frustré hein, par rapport à l'élection de Kabila Kotsa Ebo Konzi 18 ans. Banda Mouze Bahati Ali Akana Kabila Ti Atongi 300 mandaku na Kivu. Bahati Lukwebo. Aosenga nini isusu. Primat yalinga kazala dauphin kakaye, premier ministre kakaye, président Sénat kakaye. Biloko nyoso kaka. Dans Zolanda Tshisekedi akozolo oti. Soki Tshisekedi alekisi débauchage. Tu as malonga azui Willy Mishiki azui lisusu pasteur Kankenza azui pena mwa batu mikolo ndeko Bahati Lukwebo. Obi lisora Grenada. Willy Mishiki ateka RDC na Grenada. Willy Mishiki. Amema ba chef coutumier a estake ko teka ngona Grenada. Willy Mishiki c'est dangereux. Willy Mishiki. Obeke ba koyiba Tshisekedi même na IDPS ya père na yo wana. Soki azokangamana Mishiki na Bahati na Mishiki. Bakoyiba tina ndaku ya Etienne bakoteka ngo. C'est une erreur grave. Bahati na Kivu, il a de sérieux problèmes. Parce que banda bakanga Kamerhe Bahati n'a fait aucune déclaration pour soutenir Kamerhe. Ake kotale na prison te asali eloko te. Or Kamerhe a grand. Aouti Bukavu dernièrement.
babwaki kutu asala ta meeting na Bukavu bati wana on mishika yepe ko renforcer pour bazangambo moko rubuye jour ya ouverture ya session en Sénat asangisi bati amemi pas président Kabila asenga bolimbisi vio wana pe asenga bolimbisi ya kolela mais azolanda Tshisekedi c'est un problème ata bazui 249 tant qu'ils n'auront pas la majorité au Parlement ils ne seront pas dans le gouvernement. C'est une distraction. Les députés, on a déjà ceux qui bakei, baké na ngambo ya Félix Tshisekedi va former majorité. Non, non, majorité il faut 251. Ok, non, malé mbeti. Lobby to ebité za ndenge ni. Kabila za na 238 et 338. Ba lapindai, bango to okende Congo central. Ababo ina bango débauchage. Kutu tamba lobby. Ok, ba nila on a déjà ba suspendre. Tamba lobby boye, po ebima ki lokola ba okima mbongo ya Tshisekedi. Tamba lobby soki ba ko débaucher biso pona mbongo ya Sony. C'est-à-dire, il y a un babouille. Est-ce que vous avez un débauchage? Parce que le lobby boy. Il pose à la députée, aux analystes à parti politique. Parti politique est à la liste à regroupement. Regroupement est fout à caution. Et battre campagne, vous allez adopter. Dans le Parlement, vous allez commencer à la liste. Est-ce que FCC est une plateforme politique ou électorale? D'abord, c'est électoral. Même bon, bango tout bazana Parlement, c'est bon Kabila. Kosio bango y compris Kosio abati Lukwebo eza ya Kabila Ramazani kutala baki la rezate ya obeta campagne la on a ba yo la on a ba pesa bango la te Ramazani abaki la rezaki te par période de campagne on est là na caméra tilelo Shadar a pesa ba communicateur de $600 par mois au moins Shadar wana ba petit au moins ka perdre wana o ba le kana ba tefe wana Shadar afuta bango chaque mois Shadar anza la retene ezaki pela ra Shadar ite bango to bando kende pa ekanga soit pas Jeannette et ala ra Kabila batutu baza na parlement wana ba 380 338 wana mabunda bango tu la ra Kabila muto afutela bango tu ba caution Kabila muto apesa bango tout omoni biso to zakana malo lendo po to lia la ra mutute na mboko au côté la Kabila lia na Kabila la vérité moi je suis pour le pays omoni je suis une personnalité politique Diane Sony est là ko le kamana mboka la biso batu ya libanda niveau ba otala biso et ça la bienté. Moni est batozo kufa chaque jour. Au Kasaï les gens meurent chaque jour. Le président bengi union sacrée pour nous soutenir en termes de Barnabé. Mais à côté ma bé, basenga union sacrée à candidater. Voilà senga ndenge nini. Il fallait comprendre à négocier ce qui a na candidat premier ministre. Hein? Asenga bazong sela tangai, ba pesa ta matata, ba pesa ta patience aiba, ba pesa ta Eric Rubuye ba comme après. Il fallait négocier. Il y a candidater, on peut dans la boxe. Il paraît à la boxe dans la vie. Ce que tu bakanda qui muluba en Italie. Je te dis là. Tu sur le tribune à Mambo. Tu n'as pas remarqué ça? Batutu boko ta na constitution bazolo bakaka wana. À part nanga. Bakode poyi, batutu bazo bimaka kuna loise na loise. Et puis ceux qui partent là ont la même tendance. Ba masana ya kala. Bato bakangama na boloko sukabila olenganko ya masana ya aza masana ete tozu mutasime amasana ete bato be baleki wana Jean-Pierre Bemba masana peut-être politique mais amuta famille na ete tout ba Katumbi aza mutalamuka omoni bato tu wana ba bi ba poigner na ba toilette pas ba etienne bolenganko wana olenganko ekuta ibina ba couleur ba drap na ba sani ya maman Marthe balia na bango sika moko ba kola pas ba etienne pas kola pas Félix donc tout ce qu'il faut là cinéma. Dans la vérité, viens voir comment Luka communiquer à Souka. J'ai consulté la population a travaillé pour la paix, travailler ensemble. Point. Alors, démarrer sur l'écran et bim. Pour ça, Kangi a ça sous conseil des ministres. Si vous convoquez le conseil des ministres, président ça. Et alors, qui tout en zone la biso, et tous les non sous consultation en zone la. Ça le 8. Et bien, des fois, ça la communiqué, après les consultations, le président a consulté le peuple a aussi retour à la paix. Paix, on a si que Joseph Kabila yaka, tozongela to bandenge to kosala. Moni Kabila mutakenda ka ipati. Ndenge zana Joseph Kabila yaka, tozongela nde to kosala. Président Kabila ndabimaka kinga kati ya ipati siketi, eko changer. Siketi sikonde bando démarrer wa kinga kati. Akuti Kabila Misa Kabila homme fort, Kabila aza ndenge balobaka ke président aza na ina pouvoir te yango wana. Non aza pouvoir te. Premier ministre yaye. Non. Kabila bike Félix aza na pouvoir te. Nengo lobika bana okende siko yemta bambeta tour na kinga kati. C'est quand même na masolo te. Ah niveau zo refesena na Kolanda e. Président azo kabate. Batu ya président bazo kabate. Soko ke kuna ebele 200.
$200. Bato bake consultation. Na babare ya otokuta na bango na ba restaurant. Soko bengi ok. Ngana sina kende pas conseiller Kabila. Ya Tshisekedi Dieu. Abengi nga vient à 6h30. Na tellement na 9h na Sambula. Na bimane l'autre. La rezate ba la rezate. Mais ba créer mbongout. On comprendre ba na l'autre. Yo président de la cérémonie premier ministre azati. Armée zati. DG mezate, ANR zate. Aucun ambassadeur de l'Union européenne. Muto azate. Yo siko za mokonzerani. Ba ko sa président. L'autre qui major général moko azali lo na parler de la nation, to éviter ceux qui ba invité na bosani comme na na rotalango ba invité de ceux qui pas répondre pour ya militaire, bazalaka a politique 4 étoiles parce que Mbala Jipine za na 4 étoiles. Ba osale l'autre. Dans le théâtre. Bemba osale l'autre. Donc on a eu ba consultation au ESA sans effet. Ngo accoucher d'une souris. Pourquoi muke? Awa l'examen pas si Eberan daza nango mikolo sikoyo kokoma communiqué final français wana po ebimake simbite mais chance etikali moko Kabila ne va pas céder Kabila okende na cohabitation te Kabila lingi mboka akondimaka tseke totikala na coalition lingi mboka bazo bloquer mon chef de l'état alobaki yango 2 ans durant à se retrouver te bazo bloquer tout eza bloqué. Mais ça nous manque quoi avancer te. Mais ça nous manque baluba na présidence ba bloquer na nini. Tango sala ki so de moto. Kabila mtapekisa ki? Tango zo créer ka ba agence. Kabila mtapekisa ki? Tango akei 68 fois na poto. Kabila mtapekisa? Ya lingi nini? Ba pesi nyonso ake Goma alaki na zoya. Tire lo Goma zoya te ba ozele na Goma. Na ko tie état major na ko ba tie te. Ake bo isika nyonso solo bana. Alobaka na Goma na Bukavu. Na ko kufa po na bino. Asa kufi. Mais il dit que le chef de l'État a une volonté. Non, j'ai compris que il est mal entouré. Conseiller Misatouane. J'ai compris que va type yo ba okendeka na ndenge ya chabwala. Makamba mboka bakendaka nango bongo ti. Mais toso tozongi peka puisque koti pe na sujet wana ezape ndenge toko suka acte wana ndenge ba telema quitter le bosso ya chef de l'État, c'est une infraction ou bien mauvaise éducation? Oui, le président incarne la nation. Président comme on a président de incarnation en mboka. Bali ki débat. Na niveau wana siko ba bengisa ki bango bakeno sala. Baza na ba bureau, tu fallait ba beta masolo bango na ba cité na bureau. Quand on t'invite tu es en alerte. Président soit mbinga non? Est-ce que président ko le koko e bateke président koti? Protocole à salaire bango sinte. Maman, oui, d'accord, mais ça me sala ata protocole à bungi. Votre chef directeur de cabinet a télémi. Posaka ya bandundu. Pour directeur de cabinet a télémi bino bo mona kaka to kola na ye président. Quand j'ai vu ça, j'ai compris. J'ai compris pourquoi président Senga Biloko. J'ai compris pourquoi président Azo. Tu vas le club d'amis hein. Ba 1300 na présidence. On a d'accord caméra était. Caméra Zoloba, il y a trop de gens ici qui confondent entre l'amitié, la famille et le travail. Jour aventurier concernant Bandolo, il y a 500 notes par semaine. Et puis ça on a Google. Pour notes techniques, il faut ça l'étude. Il faut étude sur le terrain, non? Il y a 500 qui c'est type na bangi na mutu. Donc il y a ba limbisa bango, ba sakana président. Peut-être fa benga na bango tout. Voilà, to comme na likambo ya minembo poto chité na biso uti kuna na ngambo ya minembo likambo ngo eza boni tension ni noza kuna po vidéo moko ezoko circuler déjà ba mama ba tomboki ba komi déjà ko senga déjà communauté internationale qui baza menacée et tout kuna climat za ndenge ni. Non, minembo elonge premier à Congo. Minembo elonge premier à Congo, minembo komi affaire internationale. C'est l'ONU est là. Natiki Monisco kuna bazolandela biloko nyonso. Oh nyonso akotia kwa bakanga ye. Yami Balé. Roubero reste au gouvernement et la commune reste. Parce que le président a promis d'annuler. Nani yem takosa ki Roubero au gouvernement? C'est lui le président de la République. Nani wana? Félix Tshisekedi. Nazolo banana makambo ya Minembwe, Roubero reste au gouvernement. Ba député ba député aîné Oyo. Maman, est-ce que on dit comment ADF, un député ADF a combien membre influent FCC dans le gouvernement?
Mais non, vous pensez que Kabila peut obéir à un ADF? Mais pas nous aussi, c'est pas comme la banque n'a béni kunati. Donc vous pensez là, un extrémiste comme celui-là, un ancien vice-président, ministre de la gouvernement, peu majorité est aussi. Au moins, attaque Kabila a mis des missions et pas Ilunga, à quoi y a ils ont justifié pour apparemment pour Makambo comme ma commune rurale le batika bango l'indépendance alors que bato bazali ko mona ke bakoko maintenant on a niveau na sikoté za ba irrégularité et respecter ba normes et comme ma commune rurale sengeli bazela ba comme soki ekokomaka mais depuis ba bimisa ki ordonnance présidentielle wana ezala ki na mo ba irrégularité au moins bato wana bazola baka bato ya likunya na Minembwe basala ka mariage civil te atolingi momi osala mariage civil te bala na pe bango na bango majoritaire na Minembwe za ba mushi banyamlenga ba minoritaire même na Minembwe mais soko lingo bala ata yo moko masikito okende 300 km na Zamba parce que commune ici il faut pas enregistrer mariage na Kamituga boko tamla na Zamba masikito ko ba Rwandais Congolais te baba Rwandais parce que ça naturalisé Congo loko lokate mabele moko ba pesa comme yo loko langa la ke Belgique na koma ba pesa nga une partie ya mabele diana obi ke ba chef naturalisé belge obi ke ba chef coutumier ba yeko talanga batuninga mutuna boy notre grand frère Kara absinga j'ai 67 ans nakuta nabota mikaka awa totangi awa tosali biloko nyonso awa na 54 batango ba 59 ba 60 67 ans. C'est-à-dire au moins il est plus âgé que Bitakwira. Au moins il est plus âgé que Bitakwira. C'est quoi ya lobby boy? Leki nanga ministre affaires étrangères. Biso banyamulenge to pesi ba soda. Ba lieutenant généraux, ba généraux major, tozana ba soda. Belé na armée. Tozana ba député. École nini na Congo ezana ba soda koleka banyamulenge. Ezati. Bazana ba député. Bazana ba tuna gouvernement. Bolingi siko basala nimi. Po bondima ke baba congolais. Babuka zolo, babuka mbanga. Po bino bozolo, babino bo ba congolais. Bo sali la Congo nini. Baki na makambango mbango président le baki qui n'était pas informé. Beaucoup tout est, hein? On lui phrase ni. C'est le baki qui est informé. Quoi ça là qui va? Yo somona na monde où il y a internet. Monde à 5G. Président a unité à l'état, il y a au filet. Oh le baki tu n'es pas informé. Tu vois, le téléphone est qui na charge. Oh, on ne dit pas ce genre de choses. C'est scandaleux de dire ce genre de choses comme ça. Moi, cette phrase-là m'avait beaucoup déçu. J'estimais, j'avais encore de l'espoir que peut-être il n'y a plus rien ici. Comment tu n'es pas informé? Alors, Moni, Bataminembe Mutuna na bango yango wana. Lelo siko Minembe kwa sorkore komi bato bakomo lia bui. Ora banyamlenga balia ka fufa masangu balia ka madesu na miliki. Siko ba bandi wana oya ba mai wana. Bazo ko recruter bango ba yeba ibi bangombe. Bina ko violer basi. Mais c'est encouragé par ba député, ba extrémiste oyo et ils pensent que c'est comme ça qu'on peut exterminer tout un peuple. Encouragé au 21e siècle. Batutu bazo kende na Minembe o ba mai susela bango bazo baka ngombe moko boteka ngo katsa baso ma moto. Pourquoi comme isango commune rurale et koki nango pe kozala mabete mais pourquoi bango baza si pressé? Pourquoi rapidité yande ko Roubero ko comme isango commune rurale ba commune ezé belé il y a plus de 310 communes. Pourquoi kaka wana ba banda na Minembe? Mère. Intérêt nango eza nini? Soki bato bazaka na premier baza na premier na Roubero. Soki bato baza na premier na Nyarugabo to na Kara. Bobeta bango. Laissez les pauvres femmes rester calmement. Il n'était même pas au gouvernement. Vous crucifiez le Parlement toute la journée. Moi, je Nasuka, député, d'ailleurs, le Parlement, mais comment vous dites que ce n'est pas la personne qui a traité les dossiers? Mouyej est là, Mova est là. Beaucoup bien c'est bon crucifié que pas ça comme Nyamuleng. Mais la tango pe Mova na Mouyej, tango bazala qui Tibala comme premier ministre, mais tango Robert bazala qui était mais tango pourquoi pas installer qui na période na bango. Ba eka ko installer on na période il y a depuis 2013. Limbisanga mère na simbio la montre. Néhémie
directeur de cabinet, coordinateur FCC. Asali Barak est comme ville, est comme mairie. Kamitou est comme mairie. C'est déjà installé, non? Bah tiens, petit na bango. Maman Olivier Otikuna. C'est déjà installé. Et là, comment le ça le kuta. Bah installa. Au moins, ce qui est là, quoi, c'est qu'il faut. Kakondi, on va réagir. Parce que jour to kaka au recensement. Kakondi a kenda tina conseil d'État. Conseil d'État est payé raison. Paf. Bah le recensement est tika le ministère intérieur. Si la décentralisation bilo ka commune na Roubero était fautif. Kakonde n'a qu'à réclamer. Mais Kakonde a dit bah continuer quoi installer. Même si maire, tu peux pas comprendre ça. Moi il n'est pas enregistré. Soko Boti, tu n'es pas enregistré. Dans le tribunal les athées. Certification c'est presque dans toute la République hein, ce n'est pas recensement non est limité dans toute la République. Tu enregistreras pas dans le bureau de la commune. Oui. Ah biso ba commune ezaka na 4 avenue na Sima Palette. Kuna moi enregistré mariage zate et puis ce qui boswani ngomba ale manyoko na yo. Pas de parquet, pas de tribunal, il n'y a rien. Là où il y a plus de 36 000 personnes. Mais il n'y a pas de parquet, il n'y a pas. C'est quoi l'État ngwazanene? Na moneka 3 policiers. 2 momi na mokonzira bango moko major bo. Na monaki papa moko, azaki major. J'ai vu 2 majors à police, na momi moko, 3 policiers. Toto zonga na mukina ba propos ya ndeko Moïse Nyamugabo. Olanda ki yango Nyarugabo, Olanda ki yango ndenge alobaki on n'a que 2 choix. Soit de vivre ensemble comme des frères, soit de mourir ensemble comme des idiots. Par le propos wana tena qui est un peu menaçant, akoki koloba bongo te un frère yo za congolais ke sala mamloko la soki ndenge nini. Il a qui ça qui mbala mo ki aza congolais te. Tango ADF wana haine contre les Congolais. Tango député ya ADF. Ah ko la kisa haine na bango. Bobetera ki maboko ti. Au moins niveau toza awa. Bandeko ya ba soda banyamulengi. Bazo sanga biloko kolia. Boba mai bazingi bango nyonso bakangi banzela tout. Bière comme 6 000 francs. D'ailleurs c'est intéressant pe kana bien. Saka fufu na minembe 50 000 francs. Moya ko komezati. Bango bazo bundela bino na baruchuru, bango nde bazana ba front. Bobo mape bandeko na bango. Siko jour ba soda na ba komi tuna to sala nini awa. Boko pekisa bango bazonga. Na ipsi bino député na za ADF. Ya zo bo misa bandeko na Beni. Batu na ye bazo ko kufu. Oya mule ba preuve ke bana ba propos ko loba parce que Maïro a sa député, a sa élu population ponaki. Mais ils ont traité un ministre du gouvernement de Rwandais. Tu traites Nyarugabo député na ana ba preuve na origine ya Roubero atanga ko loba bongo a sa député tanga loba se kazana ba élément na ye. La loi 04/024 du 12 novembre 2004 et lobi boyi. Ata soki ozana masuwa ya RDC eza ko tambula na Japon oboti na kati couple ya Suisse mwana wana za congolais. Oh nyoso ngi ko za congolais za congolais. Oh nyoso moboti na za ki na Congo na 1960 a congolais. Ya bango ka nde bozo mona ba koti na armée. Bango nde basali AFDEL. Ça va naturaliser. Non. Yo kuto vrai naturaliser ko le bango. Oui mais yo za angolaise non? On a so nga za angolaise. On est comme Marthe, t'es pas Marthe angolaise. Munu ba moka bisinga ma Marthe. On va naturaliser pour origine d'abord sa origine rwandaise. Ayaka na Congo na 10 ans. Angolais, Gizenga. Kimpavita angolais. Maman Marthe angolaise. Aussi au moment ba bengana bango. On comprendre. Marthe tu sais que oui. Na solo ki na munu ba moka bisinga ke no mera na za angolaise. Solo like amozona ba preuve te ndeko Barnabé. Mais il y a bon monaté. Non, il y a une origine rwandaise. Bitakwira. Yo moko za ba origine rwandaise. So totali bisika yo zali to kende za ba origine rwandaise. Oui, ngaso ki na zalaka tana 3% Rwanda mais na katisa déjà. Donc les Rwanda ko le Congo. Ba Congolais ba Rwanda ba yaka na 71 ya bisengi. Pour défendre peu ba banyamulenge. Ba Congolais ba yaka ba Rwandais o ba yaka na 71. Bazonga ba père ba Vincent Karega. Oui Vincent Karega, ambassadeur à Rwanda. L'actuel ambassadeur à Rwanda. Abotamana walikalit. Né au Congo, c'est un Congolais parce qu'il est né au Congo. Père na yaka lokola agent médical. Azonga na Rwanda. Ba Rwandais obokanisaka wana bazonga. Ba frère Congolais batikala awa.
Omoni fo Rwanda nde batika na biso ah. Non, omoni Rwanda ya kitoko, Rwanda ya na boulot, Rwanda ya mboka batongi yango bien, soko neti yo boke Rwanda ka confusion. Mama dia na biso yo na Rwanda bopeso. Bopeto bopeso mbotela lingala te. Yo na Kigali. Omonaka bala mboka bakolanda lela Congo fort ngambo na congolaise bako na kokokana na bango te. Na kutu musika kote kuna tala ngambo kuna la kozalaka te. Yo no soko yo na Kigali na bot. Yo nde so batali kombo na yo mobimba wa pensela ba origine Rwanda. Bote omonaka amakuri ya wedia. Nakenda na Burundi bazo bisangai entre parenthèses nakenda Burundi bazo bisangai mutoto moi c'est kitoko na nini so na yo kate kamia maman ba lo ba ezani yo penza donc là c'est na botenga na congolaise tika mamwana Congo mbokelengi mais oyebi ke bato ebele bayebaka te que Burundi na Uvira kala moya munene même Rwanda na bakamembe wana ezaka po mutekaboli yango comprendre siko Goma na Gisenyi. C'est un pays frontalier, c'est normal. Donc mon père cause rondo awa, à cause kako katsape awa. Mais quoi qu'on réclamer to ko mabelo eza ngai bo pesanga mabele oyo. Ba réclamer té. Auto le belo comme très important. Marche banyamulenge basali que nous réclamons ndamba mboka. Mais oh ba ko sala. C'est du racontar. Ngana uti oza mobali yakindi kunati. Solo faux. Bato bazako kosa. Auto le belo mot très important à poto si ça non en tout cas ça sera dernier mot nayo que ba commis déjà à niveau il y a ONU communauté internationale ba balingi baganga déjà que ba comme ça bango état indépendant ou bien une partie indépendante. Non, ce n'est pas que c'est pas leur demande, c'est l'ONU, ONU ndazo kamu. Ndengeni na 21e siècle bolingi bo ambalé bato bo bwaka. Risque nini ezali to chance nini ezali pona bango. Donc risque nini ezali pona ngambo ya ba congolais gouvernement. En tout cas, il n'y a rien à craindre, mais le danger c'est qu'il y a un génocide qui se prépare. Namaloba bato ba politicien mabe bako. Jiru moko to kola muka ba. Kati ba nyamulenge nyoso ba kingo. Parce que il y a un discours ya mabe bokola na mutu. Bolale pa na bango, balala pe pa na bino, bobala ensemble na suka okomo bengana ya komi. Ils ne comprennent pas. Quand tu es sur place, les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui nous arrive. Liba Benini et au comme la bango. Mais j'ai quand même laissé comme ça la tribune d'expression populaire, ba jeune sensibiliser. Ba tribu ba comme ba bolanda ba toana te bazo lukaka ba poste na kisasa. Ba oko sabino aw. Mais beurre apesa qui nango pe a priorité ezaki ya na mbangu soso ndeko Barnabé to zana makambo ebele ya kolandela zalai kama ya ba nyamulengo to komi olobela mikolonia sauté. Chef à délégation zaki ministre de la défense. Député ADF wana pourquoi benga ki ministre de la défense? C'est la haine. Robert est seulement intelligent parce qu'il est chrétien, parce qu'il est... on ne peut pas seulement les haïr pour ça. Yangwana na lobby boy. Akobi m'appelle un gouvernement. Parce que Kabila ne peut pas chasser un ministre comme ça, compétent. Et puis il est très compétent. Atakutango bon, lui il était là comme le chef, il était là représenté. Mais même l'Assemblée provinciale, il y a Sud Kivu, babi ba yebma, voilà te ba valider même pas. Omoni ba votaka bato bazaka o soko za na discours contre les Rwandais ne ba voter yo. Ndo comme populaire. Mais soko za na raison ba voter yo te. Ba député provincial Sud Kivu yo kanti bazaka na bolingo. Mais c'est extrémiste. Parce que dans l'Est, même on a Kini, pas bima Yankee, il faut finir Rwanda, non? Si on finit Rwanda, on finit Kabila, on a politicien. Na makambo basala ba Congolais, ba toujours na peut-être na mauvais souvenir nango. Obi makambo maïla sala na Rwanda. Makambo général maïla sala na Rwanda. Bala kisoba vidéo. Na 94 elle ba réfugié rwandais ba kimi na Congo. Obi makambo ba Congolais basala ba réfugié. Barnabé bande kapoto balinga ko mingi tango ko défendre makambo Rwanda sala ya génocide et ko comme ça va te belé hein. Non, moi je maman, on ne peut pas faire la politique seulement pour ko ba voix. Matata Mponyo comme premier ministre azalaka élité. De Villepin en France comme premier ministre azalaka député. Moi je dis la vérité. Premier ngande yango wana. Il y a les enfants qui nous écoutent. Koko sakabatute, bako sakabatunde zakamabe. Biloko biso to sala ba réfugié rwandais na Congo. Soko tali vidéo qu'on dit mati. Voilà, to comme na suka lilobana suka ezani prochainement to yambo polo bela origine penza ya ba nyamulenge ba uta wapi lisolo wana penza ba congolais ba landa wana iza prochainement mais lilobana suka ezani mpona lelo. Première vague 1679 de ba nyamulenga liboso ba kotana. Lobela prochainement. Bon ndama pamola bango
concertation à président ezakaka loaza et le kozate Yami Balé Roubera reste gouvernement 3 la commune reste 4 batika génocide ezako salema na minembe bana bakomumela babuyi damage ezati et c'est grave wana kini batozo lukaka concertation batozo luka boulot entre temps na est ba petit ba odae premier ndé yango. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, hein, Ndeko Barnabé. Merci beaucoup, Ndama. Olati kitoko. Olati bien. Yo lata toujours kitoko. Yango moni batapoto pe balinga ko mingi. Merci, belle cravate, belle chemise. Ya solo yo commencer ka soba la poto yo na balar na yo. Ati ndanga pe osala moi bien. Moi cadeau ça moi genre, hein, moi cravate, moi bouton machette, moi costard ça la bien. Net oyo, moni costume na pe. Pasteur moko Gilles Bissimo. Il y a Adventiste, il y a témoin de Dani oyo ba branamiste. Relation non Alexis Tamwemamba. Ezala bozala bino kitoko loko mo ezate. Tambo a perdre. On a vu now. Abotana mama leki nanga.